Sylla Bissalo et Ursule Pechanga, de nouveau ensemble. Point d'interrogation. Bolanda. Bolanda tina souka, to solo langana bino. Les abakou, vous êtes où? Les Pechalov, boza wapi, boyana to solo la, bocha bakiti. Ngana bino, to beta ma solo ya kati. Ki camarade ya bomwana, tango mosusu, ele kaka bondeko. Tovani na yo, tumesani na yo, Pechanga Anzembo wana, eza pona ba meilleur ami. Voilà. Bon, ça a toujours connecté. Dans autre la bino audio, il y a Ursule Pechanga. Bon, partagez vidéo. Bah, abonnez-vous sur Bibi Chumbombo officiel. Je vous aime bien, je vous adore. Vous savez que vous informer, c'est mon souci majeur. L'émission au 100% news et analyse, tout solo la différents sujets, tout analysaka. N'ayez que vous êtes des abonnés intelligents. Boutique à commentaire, nabino, ba like, nabino, ndeko ça, la biso li sousou, tout travailler. Et puis, c'est biso sous courage. Voilà. Bolanda na no audio ya Ursule Pechanga, et puis ngana bino to kozonga to solo la. Ce sont nos stars, otolingaka mingi, o basali ba travailler vraiment. Ba la kisi biso ba talent na bango, comment baza déterminé na ba don onzamba pesa bango na musalo onzamba pesa bango yango tolinga mi kolobela bango Sylla Bissalo, Ursule et autres to solo laka. En tout cas concernant ba sujet na bango et tout, suivez d'abord ça et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Voilà, tout c'est pas nous. Tant tout c'est pas nous, voilà, et ça qui monte le long, la problème et si on attend on va que va tu lobby ebele à propos ya biso mibale yo yibi to bana obeta mo kala ke il y a des gens qui n'aiment pas tous ensemble. Alors les gars to kabona po ça ba bien. Mais ngana yo to kabona te to yibi to kabona te. Chacun de nous a pris sa route. On a to mera to uti musika to kola to s'épanouir. Tant de s'épanouir voilà, et ça qui monte le long la problème et si on attend on va 10 000, attends 5 000, on a facilité à débloquer 5 000 mon pianga. Tu vois, c'est ce que nous avons voulu depuis tout banagi. Tant que comme bongo et on a qu'à applaudir. Bah tu nous bah charlatan n'importe comment mauvaise langue c'est le bamana et que mon pandi continue à faire ta route, n'arrête pas. Moi n'ai SPS bandi, n'ai na vogue nango, n'ai na moto nango. Continue et qui et moi ça me fait plaisir parce que tout musique na olingate tout musique na mona osuki na nzela to yo mona na suki na nzela et ça biso kitote oza Beckham kobosa la ngote oza David Beckham kobosa la ngote oza David Beckham kobosa na ngote. Là c'était Ursule Pechanga. Naza poso to solo lango nabino parce que baza ba yaya oyo ba pesipe ba to belé envie ya rosala théâtre. Ba Ursule Pechanga, surtout Ursule Pechanga boyebi elateli na ye bato bando lingeka mingi na kolata bozo ba série wana za muta ba concordance a ozo elamba moko akolata ngo ata en fait elamba ya modèle moko akoza ngo ata 5 chemise moko ata ba 5 couleurs body moko ata ba 5 couleurs. En tout cas bando classé bien elateli ya kala na lo ba ya lelo te ya kala bat bando linga natala ka Ursule Pechanga po alata bien natale kaka et c'est que les naïmouindou naïe et natala ka Sylla Bissalo ka ndenge façon à vibrer na scène wana baza ba yaya moko en tout cas ba pesi ba te belé et lengyo ya otala théâtre ya osala théâtre dio na bango ezaki kitoko. Ya dio na bango so ba tche bango na vidéo mo na tchaki bazo jouer together donc si la zalaka likolo Ursule la zalaka na se donc moni c'est Benoît ne et ça ba dio musu ça la ka que non so moninga moko mataka makasi moko kitaka ça la bongo ata na couple ezaka so mo ça silika makasi mobala za mo dou soki mo ça muto ya douceur mobala za ça bongo dio wana siko na linga na yeba nani apanza bango eloko nini salama ke baza together te ti lelo koyoka na ba parole ya Ursule Pechanga to so lango together
to solo lango deux eloko moko boye na moni yango ma inspiration ye na bite na zwa non oyo to me camper ko développer audio oyo eloko nini to yebe sala parce que to landa na be mission belé irsil nga na yoka na mission moko boye pardon na yoka baloba bawelela mobali bato basala ba émission bawelela mobali baswana pona nini bakabona pona nini nga na bino en tout cas nga na chaîne nanga oyo na émission na ngai na linga na détruire réputation moto te na lukate na sala émission moko uniquement na bando finga moto na bimisa mabe ya moto salita moto non ce n'est pas moi nazora sujet to développer ensemble na bino ce qui a mabe lobby et ça au fait ce qui a mabe ezali to lobby en qui non eza mabe ce qui a malamu eza to encourager. Je ne suis pas là pour détruire ma réputation. Non, ce n'est pas moi. Wanangati. Donc, c'est ça. Nangi na yeba. Et là, on y est, ça, que si la bisal bakabwana. Beaucoup de ba commentaire. Tout le monde a eza ba ami mususu ba bengaka ami ya destinée. Tout le monde a ba camarade mususu bo bandine bo mwana tina ne bo koma ba koko. Donc, eza ba secret mususu ozo livrer ami na yo. Oyo nanu o livra te na ndeko na yo. Tout le monde oza close ko sa journée mo solo na mina wana te. Mais peut-être ndeko na yo bobo tamani tata moko boko sa peut-être une semaine bo solo lité. Ezala ka c'est ça. Eza loko mo eza comment na koloba. Eza loko mo eza naturel. Nzamba sala bongo. Tout le monde si la bisalo ba série wana Irsil azo régner. Irsil pechanga Black Line. Ba boaka ye, ba jibe, ba fali. Mais ça là toujours together. Bazala ou lata ndenge moko. Bilamba ndenge moko. Soki ou alati o waldo bazaka toujours together. Dio na bango ezaka bien. Irsil pechanga na si la bisalo. Bakabwana pourquoi? Na oki na maloba ya Irsil alobi ko bossa na te place to uti musika. Bo passa ba bon moment. To mona na matanga ya si la bisalo ya papa na ye malgré ba rumeur et bima c'est vrai babandai ko yokana te mais tout mona Irsil pechanga azalaki toujours pembeni ya camarade na asimba na ba comédien muto ayebi si la bisalo koleka Irsil azate to o aleki ayebi Irsil koleka si la bisalo azate do ba yebani makasi Irsil alobi na yebi yo oyebi ke makamuto solo la na yo nga non se plate ke lelo yo salo suka na nzela to Irsil et to sila asa le loko Irsil a bande loko suka na nzela ba se plate. Donc cela veut dire que bazana makambo ba solo la bango mibale. Bazana makambo ba solo la together. Tala lelo sila mati Irsil pe lelo amati parce que les gens disent que non Irsil là ça là sur le côté carrière et baby ayo kanate non ngana ngina bisa batu boyebe loko Irsil là préparé té non boyebité moto abatami alekibino na maele. Moi je ne suis pour personne bango so bazaba star na biso oui quand nenga pe dans le bela bango lelo lobby penga bibish ba lobelanga parce que moi aussi je suis du domaine. Nga pe vision nanga ezalaka na ba mangam nanga pe na jouaka je suis actrice mais ezana moment nanga na cartonné te na sala ba émission pour eza ba talent on zamba pesa ngai ba émission na sala on a bandia on lelo te kala na banaka na ba première émission nga na sala eza na 2009 na kin ba émission à télévision. Donc exactement que non na bandi internet lelo ou bien na bandi o sala ba émission lelo non na banda kala. Mais na mixango na banda pe ko jouer to jouer na jouer na groupe apako. Na bando ke na lemba terminer swana. To ando jouer na bango na mwasi na ye na zo ba sous. Rôle mo ba pesa na koko jouer te ayebisi mo sinete fanda awa. Yo l'accès ba jouaka la kisinga jouer bo jouer na zongi na kiti fanda na koki lisusu te bazongi singa uko jouer pakwa zo bisanga oko jouer lelo ti pou na jouer na koki rôle wana
mais ya ko sa kino na ya Afrique du Sud boyebi beaucoup ba réalité mais ba projet ezaka kaka mingi te bomona makambo na ba TikTok nanga na sala pe mo ba biloko moko bokota kuna boke vérifier bibi Shumbombo. Donc c'est ça ba projet zebele. Donc cela veut dire que bande ko na biso ba yeba ninde bazawana ba yeba ni bakati. Donc so irsi a l'équilibre ando beta bakati sila eza bombe. To sila lelo à l'équilibre émission beta ma solo ya irsil eza bombe. Si ko nengi na yeba après matanga en fait na matanga to mona ki ba bazaki ki together mais après matanga to tika ko mona ni photo ni vidéo. Si ko nengi na yeba ko kendersi la matanga on ezalaka mascarade to nini. To bakuta na bango na kuzu biso to yebaka te to nini. To tikala komona jamais na pièce ya si la bisalu irsil à apparaître. To tikala komona te. Est-ce que bozalaka na bakanda wana na mitema? Likambo wana esila kaka te likambo nini obowelela. E kosala biso lelo parce que normalement place oya Belleville azawana normalement il a fallu irsil la si la ndeba bazwa relève wana ça n'engage que moi. On a lobby ezanga selon pensée nanga parce que toyeba bando zala toujours together irsil na sila ba onyo sona ba na sima donc ba sila bazala déjà na étoile na bango ya bandakala depuis papa pe lombe bazala toujours together et lelo oyo oui irsil to mona sala ba filmer asala pe mambo belé wana to roboya ngote asa première fille première moisi ya théâtre oyo asala production na makambu ya théâtre irsil contre Pechanga wana to boya ngote jamais to boya so to boya to amité mabe asala ba organisation ya femme ya théâtre asala ngona grand hôtel je sais pas grand hôtel salle nini n'habite ba sala ngona kininga pe na longwa kala mais to mona na ba image asana ba initiative ya kitoko to boya ngote mais siko na ndenge ya YouTube irsil azongi moi sima wana il faut qu'on se le dise parce que biso atolobaka vérité na ndenge ya vitesse à YouTube irsil atikali moi sima mais na vérifier ki na YouTube na ye na moni télé-réalité moko ezo se préparer pour kolobela on pe ka na chaîne na biso vraiment irsil c'est une femme oyazali nga d'après nga parce que moi j'ai le temps de parler avec Irsil Pechanga. Asalelanga publicité moko asenga mbongo te na soli kane na téléphone par ya lié ya Cheribo toyeban manakin pe na soit ton okuta na Irsil na kenda pe pa na bango ba ofa na bandal wana na sinkin wana grâce à Aminanga Aïcha Okoko ay to ke ba Irsil Pechanga mais na comprendre Aïcha Okoko mikola comme close na sila par rapport à Irsil nga na yeba Irsil Pechanga c'est grâce à Aïcha Okoko to ke tika pas Pechanga wana ba série ba 2011 hein 2011-2012 to ke pa na bango na zaki pa bango na to ke na petit si quoi zaki pa na bango to ke wana ya mbibi so bien gentil non so même non ni secret to meli secret to so na bi Irsil ka to mona na ba télévision bo star boy asa gentil boy ayamba biso bien to solo lesi là na répéta kali solo chaque fois pour na témoignage onga na zana ngo ya Irsil Pechanga to kenda siko na Njonding Morobo ya Major Bisadidi ba benga biso lo ba figurante na ba fito zara na bango ba Pamela banani boya to kende ba Irsil bazakuna to kenda to kota ta biso na bato sika to yebi kutu maramute po mona ke mambo théâtre na banango ka donc eza eloko eza passion eza rakati nanga mais un jour to komaka to sala siko to ye wana to fandi wana ba benga siko to moni si la bisal ba ye ba koti na Irsil Pechanga ba kotala ba to beli ba koti biso si la bandi mbala moko major o ba kuluno yeli biso ngana lo bango à haute voix c'est la vérité ba kuluno yeli biso ba uti wapi wana si la bisalo fimo to zakine wana silika makasi abi yo si lo laksa biso de wasko fiango yebana kutabi o laksa biso ki sta abanda ko finga si la bisalo na ebite makambo soki baza ngona mutu Irsil Pechanga amona ngai
ngako Nathalie Kanabi azane star peut-être abosa ninenga amonanga obetanga kara bibiche obetanga kara ngako nabi malgré qu'il star na ye mais ami qui tisiko quand même amoninga reconnaître nga ene na ye na pesi mbote ya bonjour to solo lipe wana sili nde souvenir onga na tika nango yangwana c'est la vérité muto contredire azade parce que nga mo ne na mam na loba donc c'est ça dans des natures si la bisalo aza mutu mo aza moto atana ba témoignage o ba beta poto yoka pe ba loba kama na ye akatela ba bangala aza ne moto ya gangi na ba mona ka oui ce que za ndenge na eto contredire ngo te po aza nzambe ta za ange te aza na ba défaut na ye to boya ngo te c'est sa façon mais comment on na ba émission asolo la ka poser asolo ba lokwa mona malamu rola jouaka peut-être eza ye mutu aza na ba défaut eza mutu mususu aza mal bouche mais de nature aza bien donc c'est ça ongai témoignage na za ngo ya sila bisalo donc ndenge à s'enflammer. Oh, il a biso ba kudo, biso de toi qui ba figurant toi ba kuluna. Donc c'est sa façon d'être. Peut-être à loba ngoka kana ndenge ko s'amuser mais ba passer pas dans côté. On peut pas la condamner. Donc c'est ça. Mais Irsil témoignage na zango Irsil amona ngai à solisanga na comme na bi star. Aye ba pour mutu musu star abude yo ata wa monyote yo ya pese mbote. Mais ya pesanga mbote. Na ndenga yamba biso et pas na ye. Na zana témoignage à malama ya Irsil Pechanga. Et puis en Afrique du Sud awa cheribo to solo na cheribo et puis sabi ado so na Irsil bo na to solo na ye na bi ya sala vidéo ko ya promotion ya Congo Promo TV ya émission nanga asalela nga vidéo sans problème na tchao na Facebook nanga bibichu momo bino so bolanda bibichu momo plasma na Congo Promo TV bolanda aloba ngo atindela nga vidéo sans même ko senga mbongo eloko moko te na témoignage à malamu pona Irsil Pechanga pourquoi pas la loba pona ye donc c'est ça donc na vie mutu na mutu na défaut na ye azana bolamu na ye azape na mabe na ye c'est ça toko condamner si la bisalu te pourquoi bakabona Irsil Pechanga baomi balinde bazabo bayebi ke non mutu na nga défaut ne ezabo mutu na nga défaut ne ezabo. Donc ndenge na bisa bino ke posa na ngai ndetinga posa na nga ekoza un jour bosa la film mo together et ça la biso bien omoni batu nyonso ba bimisaka maloba wana ba finga ka sila yakawa Irsil yo osa boye na boye sila bisa batu wana ifo bakanga minoko parce que nga na rozalaka toujours milieu divin na rozalaka pona sila te pona Irsil te non bango nyonso baza ba star na biso bango nyonso baza ba star na biso je ne serai pour personne na rozalaka pona mutute à côté ya mutute ya bozonga no together ko botika no ba lezo o biloko wana eleka o bowelelana botika ngona no eleka si la bisalo azo s'épanouir na ndenge na ye mais lelo o ataba o solo la te jamais si la bisalo o mona que no Irsil lelo moko mabe yelie o se planango te or ça langote parce que bana ba souvenir onga na bino to ebité bazana ba pasi o ba mona banzela ba mona ba likembe mama likembe o ba kemba together ngana bino to yebi angote donc nzamba sunga bango baza together pourquoi tous mona ba bazo apparaître te est-ce que na kuzu ba solo la kana bango biso na bino to ebité. En tout cas, là, je ne connais pas. Souci nange kozala bayana nga boza no together. Batu bozela no bamona bino. Boyo kisana no bato yo ba fingaka. Sila, bel bato sila baso. Nga kuna mona batu mingi o ba kotisaka ba polémique wana ce sont biso bato to sa musala oyo. Ba kroni mama na ba kroni papa. Nga ezo engagé ke nga na lobi place oyo Belvie azali wana normalement na minute il fallait ande concurrence à si la bisalo na Pechanga mais to ebite loko nini Irsil Pechanga zo préparé pour na biso to ebite to mona ka saki film film pardon film il y a la fille de mon père quelque chose comme ça lango ezali kitoko Kiyanda asala donc ya sala ya sala biloko moko lokwa ba filmer mais biloko on peut cartonna que ça le rappelle bien to ebite loko ni Irsil Pechanga azo préparer pour na biso
Baba star na biso donc mutu ana temps na ya cartona. Irsi la cartona kana temps na ye peshanga bando bwaka ye tout. Le pesi la bisalu mama baba cook asali pe monde na ye mokili na ye. To sepela to mona bino together. Bosa la film ko ya bosa la ta moi vidéo mo boyo kisa batu soni ya. Mokilo na boyo kisa bango soni bota mabete. Bino mi bale boana mabe na bino. Muto abola mwazate. Na ebite ce qui c'est à moi que eza likambo moko eza que non o lobi que non jamais nga na ko limbisa ye loko asalinga. Mais loko nyonso nzambe kuta ya likolo aloba jamais te ka ko limbisa masumu na biso e bongo kutu biso bata mokili. Tout le monde a kutu mutu abomi mutu. Mais nzamba limbisi masumu na ye. E bongo oya bino loko nini oyo salama entre bino. Oyo bato a mokili. O bato a mokili bako bakolo bana bino boyo bana kate bakan e se créa. Ya boza not together. Please ceux qui boyo kangai bosa la vidéo ata bosa la vidéo te mais bosa la ta film to ebele bino na film na banzonding. Soko pourquoi to komona banda si la bisalo banda chaîne soki 3 ans yango soki 2 ans yango. Tout comme on a Irsil Pechanga tika ko apparaître te kaka première émission ba série à sala ba tourna ye nde aloba makambo obomo na cheli bino kena na posa na mona yo kende liboso tokoli mutu na c'est vrai mutu na mutu ana coin na ye aosala makambo na ye mais ata mutu na mutu ana coin na bo ba star ata vidéo moto mona bino keno biso ye yo ata bo lo biso yo te do c'est trop enfantin mais tout le monde a quand même na pièce moko a Irsil to jouer ngana yo et ça la biso bi e ko kangisa surtout bato ba coach ça ranking entre bino bato ba lingara toujours Irsil la bi mama beto si la bi mama be et qui star eza passé hein. Merci beaucoup. La lingi bino ya trop abonné biso mbombo officiel bolinga biso bolinga biso na tina na yebi que non to mata malembe avec bino courage na bino ba message na bino ba abonnement na bino ba like na bino nde ko sala ke biso poto zo makasi ko travailler vous informer sur mon souci majeur na linga bino makasi parce que vous avez abonné intelligent. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bye!